makambo likola makambo bandeko na nga makambo likola makambo toujours ba news toujours ba problème bandeko na yeli bino Rita Kimanga boyebi bien azalaki bongo ex ya mobali ya Coquette Sasa. Rita Kimanga azalaki mwasi ya papa na biso Beauté Image. Alors na minute oyo eloko nini oyo ekomelie na Kinshasa. Toyebi biso nyonso mwasi oyo azaka na poto en tout cas parcours na ye toyebi eloko nini oyo ekomelaki ye après mobali na ye kokende kobala toyebi eloko nini ekomelaki ye. Alors na komeka mpe ko rencontrer bino histoire ya Rita Kimanga ti aye kokende Kisasa ti eloko nini poussé ye akende vraiment na Kisasa bandeko nanga pasi pe mawa. Bonjour la famille, mbote bandeko nyonso o bolandaka Ircel Botelwa TV, bambote na bino esika nyonso bozali. Bienvenue chez Ircel Botelwa TV, kande toyebisaka bino soki eza mbala na yo ya liboso o trouver chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, en tout cas nzambe akopambola yo. Na ndenge moko ya bien, na ndenge moko vraiment ya bien, soki eza mbala na yo ya liboso o tomber na Ircel Botelwa TV, soki eza mbala liboso o kwei na Ircel Botelwa TV, alors o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, en tout cas nzambe akopambola yo. Bandeko nanga eza pasi pe mawa, bomonta tolobaka pasi pe mawa pona bandeko basi, eza vraiment pasi pe mawa pona ndeko na biso Rita Kimanga. Na minute otolo baboye, mwasi Rita Kimanga oyo ana kini. Donc ana kini a supporté te koyoka nouvelle ya Coquette ndenga boti pour aloba Coquette ya kobota te, alobe mwa makambe bele. A supporté te kozwa nouvelle ya Coquette ndenga boti, mwasi na minute azana kini bandeko nanga na video moko na otiela bino somo ebangisi nanga moko. Bandeko basi en tout cas boyete. Rita Kimanga o azalaka mwasi ya Beauté Image baumela vraiment baumela ki makasi baboti voire même mwana avant kutu babota mwana azalaka na mobali na ye papa bana na ye po aza mama so ya bana 5 kande bomoni wanazani mwa mukete azalaka na mobali na ye papa ya bana na ye. Papa bana na ye akwelaka likambu, akwelaka problème moko bakangaka ya zakota ki prison. Papa bana mwasi tangu papa bana mwasi akoti prison. Mwasi o mobali na ya liboso akotaka prison. E banda kosenga ye a soutenir mobali na ye wana bima prison, a soutenir papa bana na ye wana pour ki bima prison, azwele ba avocat, a soutenir ye ka ndenge zalaka. Mais ayaka kweya amour na Beauté Image. Asundola ka mobali na ye na prison, papa bana na ye. Asundola ye na prison. Sundola papa bana ye na prison, mwa mobali wana nyokwa maka na prison. Ayo rebisa mwa mobali wana ke na bandolandela yo, na lukia na ngo ba avocat, ba bimisa o mengana o bolingo eza lisute. Pourquoi le barabongo po ayaka sutuke la Beauté Image, po ayaka mona mwa mobali mobo ya nzoto mikie mulai, ale a négligea mobali na ye na prison. Kande balobaka tout se paye ici, ba nyonso to sala na mukili efuta makana mukili. Bandeko nanga eza pasi pe mawa. Mwasi asundola mobali ne papa bana na prison, sundola bango na asundola na prison avandi aye kolingana na Beauté Image. Beauté Image ayo kota libala yo vande pa mwasi bomona o Rita Kimanga. Kanenge zalaka nango pe ba mibali Beauté Image penjo kazaki pe na mwasi na ye deja azaki deja na mwasi na ye azaki deja na makoko na biso o toyebi kande zaka ba bolingwa poto mobala na mwasi na ye de na Kisasa ale aye kaka ambrouye ye alieli mbongo na ye asakani na ye likono ngo patikeli ye lisusu kilo ya mwana abotisi epe lisu mwana bavanda na mobali bazaka pe bien na mobali azokita bakisasa pamba mobali otala pe kutu théâtre na ndaku na ye azo féliciter mbanda mobali azokita kisasa pamba mwasi atikala pe koyeba te
si bitimaka abwe pour mobala kitiki sasa ayoka ke mobala balaki nande boya komona star na biso munene balaki abalaki na mobali ya mwa mwasi oyo donc mwa mwasi onda zaki na mobali ya batu banda avant mais batu babima na internet bafinga koketa yibi mobali ya batu asali benjoka Rita nde oyo ayibaka nde mobali ya batu yende vraiment azwaka mobali ya batu ya kokete ayebaka te mwa mwasa batu innocente kazalaki ayebaki pete ayebaki neta zaki ne innocente ayebi te alingi ne ka mobala langwe na ye bolingo kande basi msu ya poto balinga kozwaka mimbe ba charge ya mibali aye komema nkolo amemi charge moko oyo akanaka komema te na vie nande basundola ye boye nande pa ya kozwa ba surmenage asalaka azwaka ba dépression en tout cas dépression na eti siko ezosila te toyebi te po dépression mwa mwasi oyo esila bazongana na bote image to bote image abenga ye to nini po dépression oyo en tout cas ekomi na niveau moko mabe ekomi vraiment na niveau moko mabe bandeko tomona fi oyo na komba Rita Kimanga oyo akomaka na dépression kosala ba live na TikTok koloba ba n'importe quoi tisikoyo atikalaka na bibina bina moko impossible na minute oyo ana king akitikin après kaka kushima ya coquette ye akitikin soit disant que ake fete na Congo azonga na ye lelo te ake na Congo sa ba makambu na ye azonga ti soki décembre soki ndeni so petit ba janvier nde tozoyoka atiki bana mwana suka za mukie atiki pena mwa mukie atiki bana ye na ndako atiki bana aye na ye na Congo croyaka en tout cas eza pasi bandeko boza na tiela bino video en tout cas na tiela bino video o bino moko botala dépression et a maladie mabe eza vraiment mabe bandeko nanga basi omoni so mobali atiki yo na raison moko bo ezanga nango tina atiki yo sans raison ake bala mwasi mususu yaya fais-toi belle tiko sa babiloko mobe o mobala place azoro bando seka po moi so babiloko asala mobile place aza aseka kae amona ka muta koma bibina na réseaux sociaux bilata bibina yozo bina croyant que bakanisa loko za na sengo mais mututu a rêvé que te o bina posant dépression o ya na réseaux sociaux komi ko bina pampamba o kotia ba vidéo zo bina pampamba batu ba mona o lokwa liboma batu ba mono lokwa liboma yo mi mona na ate na obina nanga amona ke na sabie me batu ba mono lokwa liboma la vie continue mobala boyo menzamba boyo te ngelo ko elekela nga surtout na ba femme mususu mama yo yebo luka mbongo oyebo luka mbongo likona ngo nzamba pesho pe bana o déjà mama ya bana 5 oza mama ya bana mibale ya mwana moko ya bana 5 mama so yebi de koluka mbongo ofuta ndaku no de yo moko mobali ya boyi yo siko okozwa nde ti dépression de ti yani po moi soyo malgré zakina mobali na ndaku me ando futa ndaku ye moko ando liesa ndaku ye moko abando leta mobali ye moko do mobali azaki lokwa mwana na ye kaka ya liboso da mobali wana ndaku na ye azaki lokola mwana ya mwana mwasi oyo azaki mwana na ye parce que abandaki kosunga mwa mwaso na eloko te na rien donc ezaki kuto au contraire mwana mwaso nda bandaki kosalela ye nyonso azosombele bilamba o alinga voyage tosala boye mais siko to mobali aboyi na yo zwa kimia eloko nika kokobanda kobinaka otieno omipesi pasi na vie Rita mipesa pasi na vie ye moko kala liboso tanga bande ko bina bientôt ndoka saka loko eza no ka dépression eza no ka dépression mobala kekinyo ebi mobali no kekinyo ba moyo ka mobala bali boboya na te loko mote ya no ka dépression et si bitimaka boye moi so akekin azo continuer bande ko video yango yo bozela na tiela bino bo s'abonner nanu o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso kande na ebisaka bino soki eza mbala no ya liboso okwei na Ercile Botelo TV ndeko nanga o s'abonner o commenter o liker o partager en tout cas nzambe akopambola yo bandeko boza na tiela bino na video oyo po elekeli ngai okekini esika mbanda zali fais-toi belle yaya
Fais-toi belle, zala propre. Attends na poto so zaki propre. Te pour moi manso to mona ka zakane ka bongo bongo. Zala propre, fais-toi belle, lata kitoko. Oana perruque noa kitoko, zana elongi noa kitoko. Alors fais-toi belle. Mobala ngo petanga omona olo bakete en tout cas Rita silata azali. Ok kinyo kesu kozongela bibina bina bamabina bina moko ezanga tina ozotambola makolo ngulu oza kaka boye boye kitoko te. Oza kaka bongo bongo boye boye neti neti kaka kitoko te bandeko video yango totala. Kande bomona video o akomane ka bibina bina boye mwasi kitoko boye mobali banda boya ye akoma kaka boye dépression ezosila te. Dépression ezoloko mabe koto tomona Karine kuna na dépression koto toya tomona boye dépression ezaka nini bandeko nanga basi. Ezaka nitala akomane kaka boye yozo bino okasa kwa mobala zomona loka te azana esengo atana boya ye mazana esengo zo bina bina bibina bina onde zo kitisa carrière beauté na yo ezo kitisa yo koma yo mwana mwasi bano bina kanokabo ozana kini bibina bina makolo ngulu kotambola bandeko azo tambola kane kaka ba makolo ngulu kande omona otambola boye azaka bikenda kenda makolo ngulu na ya Kongo kala na tambola makolo ngulu me batu bakose monke na yo batu bakosakana na yo koma yo uti poto oza kose respecte te kotambola ka makolo ngulu kobinaka binaka na babalabala kotondisa batu en tout cas eza pasi pe mawe eza pasi ndeko mwasi mobala tiki na yo sala vie na yo na tranquillité mama sala vie mela lamba lia olukaka mbongo na oyebo luka mbongo on remplace l'amour par l'amour luka bolingo mususu remplacer esi nango oada na bana na yo wana posa te muto ya soki koboto bana wana posa te soki muto ya kosala ni on remplace l'amour par l'amour ba remplace kango luka mobali no moko boye ovaye na yo ata mobali soka koya te vala na yo luka mbongo bokola bana c'est tout oza déjà soki femme d'affaires oyebi koluka okendaka musala femme forte oyebi koluka ozofuta ndaku yo moko ozobokola bana yo moko ozolesa bana yo moko makambo nyonso yo moko ozalaki mpe na mobali me osala makambo nyonso yo moko sikoyo so mobali akei ezaka mwa dépense mo boye ya kilo ozalaki nango ekiti lisusu dépense ka ekiti balongoli yo kutu charge ya dépense balongoli yo kutu dépense bandeko na nga balongoli yo dépense bakoteli yo mwa équilibre ekoti aloyi yo komona ngo mabe osala dépression en tout cas pasi pe mawa nga kamwa bato bomaka na vie po mobali atiki yo obandi komiboma likolo nango oana bana lelo soki oza su na bomoi tokufi bana no bakende wapi tala tokanisaka nano otie pena yo moko na mutu na obandi kokanisa lelo nga na miboma mpona mwa mobalo eske lelo so naza na bomoi te aozwa responsabilité ya bana nga aozwa te alors la vie continue lelo mobala boyo lobi vie ezo continue oza no nano malgré age ezopusana nango me na tayi bozomonana ozano mpe mwasi kitoko okozwa mobala okutana na yo libala soki libala tala libala soki olobaki elokalize yo ate oza na bana 8 libala ekolokalize yo ate oza na bana 8 touti omona ngo ana tiktok awa mama moko mama ya bana 7 mama ya 62 ans nalobi bien 62 ans awuti kobala mama mokolo abali ana bana ya mikolo mana aza na bana ya mikolo aza na bakoko na ye me mama nauti kobala tomoni yango na Facebook na nini na TikTok awa epanzanaki TikTok momba bapanzi yango ntina bapage alors trop tard ezalaka te nzambe so alobaki ke libala ekolokalize yo ata okomi so na age nini okofinir ka par kobala so balobaki libala elokalize yo alors libala ka te ezaka fin du monde libala eza fin du monde te bayaya libala eza fin du monde te luka mbongo na osala mamba minene te omona lelo basi baotonga lelo bakombo basi ekoma otambola sala kombo na ebima parmi bato ya minene luka mbongo zana na baninyo bamakanisi ya bien zana baida bien construire vie na yo bongisa vie ya bana na yo bongisa vie ya bana na yo soki libala ekoya nsima
ekoya nsima ozomiboma mpo na mobali mo boye azalaki na ndako na yo yo moko to banda ya kozwa swe na ye. Ah mais non, ah mais non, mwasi aleki na baparcours moko ya pasi ya pasi. Depuis mobali atika ye aleki na baparcours moko ya pasi vraiment. Baparcours moko aleki nango ya kitoko makasi te. Mais ti aye kokende Congo azo continue kaka. En tout cas mawa nzambe za likolo na ye. Po bote image atika ye na pasi moko na motema toyebi te mwa mobala ngo soki ndenge nini kaka toyebi te soki penza so ezara nini kaka. Atika ye penza na souffrance, atika ye na pasi na motema, atika ye na choc moko oyo choc wana ti lelo esilaka ye te. Félicitations Coquette, ça c'est si kozali. En tout cas, yeba que terrain eza déjà miné. Donc terrain eza déjà miné. Mbanda aza déjà sur place. Donc boyebisa Coquette ça. Bande robo partager botinde la ba émission oye kende partout pour que Makoko azwango esika kozala. Donc terrain eza déjà miné, mama confiance na batute uti ko bota oyebite mwaso akotindela o nani oyebite nani akoya po mwana mwaso alobaki tokotala akosukisa bino. Alors terrain eza miné, protéger mwana na yo mama, protège ton enfant, protège vraiment ton enfant Makoko, protège ton enfant. Alors terrain eza déjà mabe, eza déjà mabe, protéger libala na yo, protéger mwana na yo. En tout cas, bon, protéger vraiment libala na bino. Donc, protéger moi, protéger papa, surveiller très bien pour que l'obi kune komate que oh boye. Pour moi, je suis en de façon belle la dépression likola libala na yo maman. Aza capable ya osala pe loko mobwe pe ya munene to kamwe pe to leli. Alors protéger libala na yo, protéger vie na yo, vinde eza important. Donc protéger vie na yo. Rit ki manga ceux qui oké penza Congo pona Coquette, en tout cas osui faux idée. Osali donc osali fausse affaire, o ba benga ngo fausse affaire. Eza temps ya kozana bana na yo. Eza temps ya kosala vie na yo, eza temps te ya korezona kaka makambo oyo eleka. Mobali osala vie na ye. Osala vie na ye, yo pe sala vie na yo na calme nyonso. Sala vie na yo calmement. Soko ke makambo na ba faire ok ba makambo na la problème te. Mais soko kendeli kaka vraiment pour na maramba Coquette, en tout cas osali erreur moko grave. Pour mobali esi aboya yo kala ana droit ana ba 1000 façons ya koyoki so pe na sonyo yoki sonyo simbi mutu. Lelo ke kisasa bote image pe ko poussa na pembe na azongeli na yo nso ezaka po fibombongo nyonso kendeli yango mibali ba vrai donc mibali ba vrai mite mamabe yo mona ye na zongeli mobali na moye batelo nini opoussa na pembe na yo. Alors sois sage, oza mona mukete, oza déjà mukuli. Oza déjà mukuli, donc sois sage nengo ke kisasa soko ke pona makambu na yo. En tout cas nzambe abatela yo, mais soko ke ka pona mamba Coquette yaya osali vraiment fausse affaire. Alors merci mingi na balandi nyonso ya Ursule Botelwa TV. Merci na bino na musala kitoko obo sala na chaîne na biso. Merci na bino na ba partage surtout ba yanga ba o balinganga na siboyoka ba o balinganga ba o penga na lingara makasi. Donc ba partage na bino yango nde sala ka chaîne na biso e mata chaîne na biso ekende liboso. Alors partagez nos émissions et ça malamu mingi. Ce que ça vraiment mbala na yo ya liboso au coaching na Ursule Botelwa TV. En tout cas awa devise na biso la kaka abonnement na ba partage. Donc au tie ba j'aime na ba vidéo tango koti au tali au aimer vidéo nzambe akopambola yo. Ce que ça mbala mayo vraiment ya liboso au koti au monique au s'abonate OK place ba komi abonnez-vous. Donc OK place ba komi abonné au s'abonner wana au fini ngonga wana ya mukie. Donc au activer cloche ya notification. Prochainement soki to tie ba vidéo na biso e komela yo esika nyonso oyo okozala. Donc sans faute oko recevoir émission na biso et puis okozala mutu ya liboso oyo
okotala pe okokommente lokola mama na biso Linda bukulu ya balinda ye azalaka vraiment moto liboso oyo akomantaka ba video na Ursule Botelwa TV. Alors ndeko nanga sala lokola bandeko na biso, sala lokola ba princesse Alegria, sala lokola ba mama na biso Linda bukulu, sala lokola ba Sonia officielle, sala lokola ba Jemima Mavungu, sala lokola ba Christelle Ngalula, sala lokola batu ebele, donc sala lokola ba Daniela Nzongo, sala lokola batu nyonso oyo bakotaka na chaîne na biso pona ko partager, pona ko commenter, pona ko soutenir biso. En tout cas, ekozala malamu mingi. Nga na yebisa bino toujours ba partage na bino nde esalaka avancement ya chaîne na biso. Alors ndeko nanga partager émission o na bato ebele, partager na bato mususu o bayebaki te bazwa nouvelle o, partager ekomela bandeko ya mama na biso Rita Kimanga, ekomela bandeko ya mama na biso Rita soki bamoni ke ndeko na bango aye bapekisa ndeko na bango makambo mususu ya buzoba na place lobi kuna ekoma lisusu o asalinga lisusu boye. Merci mingi, wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Bisous. Bye.